Danono. Sikoyo to changer bino moko bolali bolamuki bolobi ke Danono ezalaka nango base nga pe na ndimi na lobi oui Danono c'est ma sœur Danono azande konanga te uti province moko na ndimi nanga et puis Danono azalaka na epe na Europe te pour votre information Danono azalaka mwasi nanga te Danono azande konanga même muto boti kotia kuna azana mobali nae ka bino moko bozolo babozo na bakombo mobali nae ki aza femme mariée effectivement aza femme mariée azana mobali nae azana bana nae de aza pe métis ya solo papa na bango aza belge maman na bango congolaise niveau sikonde yango wana eza kuna siko mobali nae aza ministre penza ya solo d'accord siko mobali nae aza ndeko na ngai yandi mobali nae azande konanga yango soki ngana za na Paris aza sœur moko aidaka nga okomona soki na surtout tango na yebisa ki na lingina déménager akomi kolukela nga bandaku babiloko moko ya bongo oui katika oza mwasi nanga te toza kutu ata na photo ya biso mibale boye te photo ya biso mibale ezalaka te ezalaka te aza mwasi ya bato nga na respectaka ye trop Sikoyo, bino. Je ne sais pas. Siko bino. Bongo bima bazoba ti wapi. Bino bolali bolamuki boye babimisi bino bazoba. Bolali bolamuki boye babimisi bino bazoba. Bozo ya na matière moko boye. Bo fondé ka matière eza na fondation te boye nango. Ngana na mwasi na Paris te. Nga yandi. Nazana mwasi na Paris te. Azalaka te. Et jour pe na okoma na mwasi parce que ngana banga ka mutute na liaka na ndako ya mutute na za na somo ya mutute les jours ngai yandi na ko décider ke na lingi na draguer mwasi na otie na réseaux sociaux na otie na compte nanga parce que ça compte nanga aza pe mwasi nanga moko mais ceux qui bozo mona mutu ceux qui ekomi ya misapi boy na boy c'est que na lingi na bimisa bino ka bazo ba ke ngana etoza na relation te ngana zala bongo soki na lingi na simbisa bino touche na tie misapi kuna bokufi abimisi mwasi félicitations kutu boy na boy ngana mwasi te ata bino moko do boza ata na ta ko raisonner na noter ke andi na makambo nyonso ya somo aleki nango akomi déjà na niveau ya koli na basi andi na minute oyo akodragi na ye mwasi te mwasi yango ngana ko dragi na moment oyo akouta wapi na lola ou bien zaka basi ya mokili ngana monaka na lobite ke basi ya niveau bazate bazana bango menga yandi na ali suna confiance na mwasi te siko mwasi ninga na koya ko draguer na lali na lamuki na yeke madame moni ngala lingaka oboy na boy to sala vie na biso non ngana of pas ba yebi ke ngana za marié ba yebi ke ngana za papa ya bana ba yebi ke lelonga soki na décider ke na bala na obala mwasi ya poto te po net ya wana Paris ba tout to sangana ka boy ngana bimana kimbodila bimana jonga kiko bimana mutu mususu mutu wana bimina donc biso nyonso tokuta na kana centre moko donc milimu ezalaki na nzoto eke na nzoto wana ba tout bino tout na Paris boyebani et après nga pe na ye ko draguer mwasi na Paris na bimisi pe mwasi après na lobi na bino kenga na zala mwasi wana siko na zoluka nini mukanda yo pe kizengi ozoko mebongo non afanda na bino na Paris na waya bloqué au pamba donc onga na zolo ba izoyoka yo zoyoka te oza wapi na kisenso si oza na problème ya connexion kende na Gombe kuna GLM yango batikela bino déjà ikomi wenze kuna kende kuna wifi ofeleza nazo expliquer très bien que Paris na za la mwasi te po sangana eza awa ozo bongo non bon non pe azala mwasi nanga te après et ça lini non pe azala mwasi nanga te non azande konanga et après mapate kwei bonga yandi na mayele na onga na zala ngo soki ngala lingina draguer mwasi na bala mwasi wana fois out Afrique pona zala na autorité devant mwasi wana il faut nga moko ndena bimisi mbokati na nga pona yebi ke ngai il faut nazwaka parce que ngala ko zala ngana za pigeon na kieko bala aigle jamais kasi obando doda ka bana na ngabo ngamo ko la za mbokati siko na ko bala mwasi ya classe na kene wapi même ko draguer o na lingio na ulinga langa ete soki nazana besoin ya mwasi
nazwi vol nazapi na problème ya documenté nazwi vol na ke Afrique bino bomona anga te tango nakendaka Afrique na sali ba 2 semaines nazalaka jigolo na Afrique boyebi te complexé oui et puis ata soki nga na bali na vie nanga nga na ko bala nanga kinoise te o kinoise nyoso donc nga na kinoise wana toko botati siko banoko wana ba wando benga bana nanga ba Rwandais na bonanga na préféré na bala ndeko nanga mswahili na préféré na bala blédard lokolanga nga moko na mimie na poto parce que nga yawa nga na déclara bana 5 na ofranga na tanga na samba ki na ofra wana na déclara bana 5 na mwasi nga na za marié l'état en boko yebi nga na statut ya marié na célibataire te d'accord bah tu as Brazza oui c'est normal les a Congo Brazza les a Congo et puis nga na za na problème na ba tu as Brazza te ba tu as Brazza baza bande ko nanga ezaka po nga na matisa ka batu te na ba live nanga yango na omatisa mutu te bonjour yani yango na matisa ka mutu te mais ceux qui ezalaki ki exemple nga pe na sala ka ba live o batu ba mati na nga na matisa batu ya Brazza ba mati to solo li baza makila nanga obiso tout makila ya rouge donc naza na problème na batu ya Brazza te mais nga tellement ki nga na mataka na ba live ya batu ceux qui na kuti na panel moko boy batu ya Brazza ba sala live na bango na komata na opesa bango mbote to solo la baza penza famille nanga ezaka pays moko oyo etikali oyo tokotaka sans visa et puis sans conflit eza Brazza soki yindi na Kinshasa wana bandeko nanga baokima malgré tozoswana parce que batutu baswanaka tomonaka na réseau bana bazofinga bamama na bango mwasi na mobali bafingani prévane bomoninga na kimbodila tofingana mais eza teke azaka mabe ya makasi non tovandaki na ndako mpenza tozalaki baba na mama ere moko bande olamba na lie tovandi pe tosololi tokomi tina baniveau oyo ya bamakambo mosusu oyo atikala kosala na mama na ye te na famille na ye te me asalaki yango na nga mpo tokomaki deja na mbeto me ntango esili tofingani est-ce que boza sir ke soki boyelingaki mbodila mpenza boye bopesi nga mbeli bolobi tsuba ye akufa na okokobome te mpo bolamu na ye ata ya moke oganga na matoi na nga et même y est place à ça peut-être à quoi beta ngambata membeli penza boy loba azala na esprit mususu ya ndenge ya pumbwaka na butu po ya zandoki c'est normal wana to bengi yango kindoki akomi ekomi sacrifice mais na pire esprit boy kimbodila obomanga te même nga na oboma ete siko soki 2 personnes ou bien 5 personnes o ba bondi na batu ya Brazza soit baswana ki ozong c'est là-bas histoire moko boye le cas déjà kala bo ba histoire wana bino bo Monica Brazza mais Afrique d'ici des akunati bo ki ko beta ba sud africain ah bozana mtu bo manipuler te d'accord ngai anti nazana prince il y a 2 pays 2 drapeaux Congo Kinshasa Congo Brazza ceux qui na ki kuna naza prince na bango na kope na ndamba kana ceux qui pena ki na Kinshasa naza kutuna nga kutuna ko préférer Brazza po tango mosi ba ko pesa nga valeur ki bino batu ya Congo bino moko bo publier bande ko na binoti matière ye mutakala kala bozo publier yango bozo publier nga la préférer muto alibanda afinga nga ki mutonga na za na ye na ndako ceux qui nazwi mwasi na nga ya Brazza na sepeli na ye ye pe sepeli na nga ngo problème eza wapi est-ce que nga naza mobali mabe na mobali mabe te nga na TikTok même na TikTok yawa mokolo nga na ko décider que ngai na ye na mwasi na nga boye na na komi engagé mwasi na nga a décider alobi tika TikTok est-ce que TikTok yawa efuta nga nini na utika na ozongi la vie na nga normal nakangi photo na nga na poster mais nga soki nazalaki na TikTok pona mona ki ke bino moko nano nga na bimiseli bino muyibi na bimiseli bino ndumba na bimiseli bino mutu moko boya enregistrera bato na bimiseli mutu moko boya makambo ya somo ka bino boya ki ko défendre bolinga kande bo boma muselu boye na boye ok na fandi nanga mais bandoki o bino bozana bango o ba enregistrera bon tangilanga combien de personnes bato ya Brazza basi baya ko enregistrer biso ba congolais basala raté ka bino te naza na droit ko pekisa mutu te akende ko finga bato ya Brazza non pona Congo ba impoli baza
Obino moko bofinga kana no président de la République. Bozana droit bokende ko finga. Et puis bato ya braza pe ceux qui pe baza makasi ba finga. Mais ma finga yo ko choquer baninga eza ma finga na bango. O bango ceux qui baye ba ko banda ko finga biso ke tala bino ba impoli bo finga ka président. Neti ba makongo ceux qui ba bimeli ba lobi ke yo tala nanu yo mama zo bo finga nanu président na bino. A olobani. Ou bien ceux qui est comité de défendre ba président. Mama Congo pe ko défendre président. O déjà si est là et déjà. Si sous-vêtement na couleur nango ba pays nyonso ba yebi. Siko tango eko yindawa ke braza ba siliki ba lobi to ya siko to défendre. Ba ko finga ko tuté ba ko lobaka ka to défendre ka ba président. Mutu na mutu défendre président ya pays na ye. Après siko biso to repona. To lobi côté nini? Côté na biso nanya finga ka makasi. Mama Congo po finga ka. Soit to pesi na no mayele. To lobi to zo pona bato bazana mitu mineno boza mayele makasi. Mama Congo qui est défendre le président na biso kuna. Tantine Zindu na bima défendre Sassou. Boko mona ke Mama Congo akolobate okoma baba. Mais Tantine Zindu na a défendre le président. Et où tu as braza ba finga ka banani, ba finga ka président. Non, ba finga ka président na biso te. Ba répéta kaka makambo o biso moko tolobaka po ba secret ya présidence po ebima ka biso ndeto bimisa moti bongo bango ba yeso ki ba yeko rappeler biso ki président na bino azazo ba siko après ngai yandi na siliki soki azazo ba na ondima kaka ki azazo ba po déjà mwana na ye Mama Congo asenga ki bitumba alors asenga ki batia date ba ki ko bunda na président de la République siko ba te bande ko na biso ya braza ba ye kaka ba yeko yebisa biso ki to yeko rappeler bino ka président na bino azazo ba ngai yandi na siliki na kieko finga braza sia bongo soki eyinzi kuna po Angola balinga biso te to luka visa soki eyinzi kuna to kimela wapi kana braza te zela mukuse to katsa na braza et puis bino boloba kaka bozo tala tate braza wana iza pays moko isungi biso ebele nesi batenge wana po ba se retrouver na poto a bakendaki braza ba braza kuna baki bakati baki soki ba wapi kuna ba Gabon soki Gabon soki ba Pointe Noire soki banini banzela makolo boye ko se retrouver na poto biso toza bato moko boye to vandi to zui dim to tindi na braza to zui dim to tindi na braza kuna chaque fin du mois ba futi yo mbongo 2000 euros aux 200 euros au tindi na gouvernement à braza kuna po ba pesa biso opportunité de voyager. Hein? Ba misusu na zo kakutu ba voyager kutu na ba passeport ya braza. 1/10 ezawa bo pesa ngo. Po bande ko na biso bakenda ka braza ba ke ko sala kindumba pu aye na Congo a Sombirange. Kasi za mbongo ba ministre ya braza. Soki bo zimbongo bo tinzi kuna. Yaya ya mayele. Ceux qui balé qui n'aiment balé bazo soit na soit bazo bunda. Yo il fallait pas oyer hôtel mezo betale ki moko non. C'est que ozo te ya ba misusune. Net nga soki na kuti bande kolanga bazo swana bande ko ya braza na bande kolanga nga na koya na kimia na koya na paix. Na lobino toza tata moko toza mama moko. Totik. Makambo nyoso elu makaona TikTok yo za nango ka lokuta. Buzo bana buzo. Mani kiaza hiki mtu alibosoa ya walobina aheko yebisa biso ke biso nde tozo konza bino kutu ndenge za wana Sassou petit soki mukonfi ya Mobutu aza congolais. Et alors pourquoi bozo salir mboka ya congolais muninga la bino congolais donc kuna peza ka Congo ka binoti et puis première dame ya kuna za congolaise to bino ko respecter ta beau-frère na binoté boko respecter été bozo finga mobali we ya botisi yaya na bino bana hein soki boza biso kutu il fallait que tous la bato moko boye biso pe na Congo to bimisa déjà première dame ya pays mususu mais maman il fallait que to banda ko honorer chaque jour to tie jour moko boye journée fériée wana tozo sanzo la bango kuna balobi bino penza nzambe atinda bino kaka po boya ko honorer Congo. Nga batu ya braza baza famille nanga nalinga bango makasi batu ya braza
donc babuzoba na bino wana ngana okota te soki bino boye o ba fingi président na bimisi ba archive na ye na place mama Kimpi azo finga président c'est tout ngana bando sala bino bongo oh ba kingane kutu alobaki boye pona braza ben oui soki kanda ezata mwasi na mobali okoloba na odi n'importe quoi lobi oh na mona mobali kutu bozanda ko moko azo finga mwasi azo finga mama bokilo na ye yo mama wana ndokilongwa kende kuna aboti lisusu na mwana na ye et bongo soki na le passé o soki mwa makelele moko boyele kaka po ba congolais na biso po kikulu ne banda ka côté na biso et belé ba kuluna miyibi ba receveur ba katisi kuna ba kuna na système wana ba machette ba komi ko kata bato ba mbeli ba nini bozo yiba ko buka ba bank bato wana braza ba moni somo makambo wana ezalaka te pa na bango ba zibino ba bwaki bino na maisi ko mabeza wapi mais bozonga na histoire Kabila le père tango yaki abando boma bato na stade bazalaki banani bazalaki ba congolais so yoza moyibi bazana droit ko bwako na mai batiko ponani oh ba soki kutu na ba pays nyonso ba tie prison pona ko kanga ka bato siko bino musala na bino bozwi ndenge bobuka ka prison makala wana bokimi bomemi yango na braza lobi bobwaka bango na mai siko mabeza wa boza ba criminel bozana droit ba bwaka bino na mai oh biso to sala bango mabete po bango bazana éducation moyen bo sala bango mabe ezate o mutu ya braza soki aye na ngambo ya Congo azotanga mais aza bien afutaka minerval na ye afutaka ndaku na ye atumbula na ye mutu te aza na ye bien sikoyo bo sala mabe pona nini ye atumboli na ye mutu te mais bino soki bokie kuna ki moyibika bino ba boka bino na maite po bino boza banani soki kutu mutu aye na ndaku nanga aye ko sala nga mabe l'état yango moko naza na droit ya ko se défendre na ozata mbeli na chubi ye po aza na ndaku nanga siko yo ke na territoire ya mutu oyibiye atiki yo boka bango na mai na Kishasa pe to yebi bango te po to zaka pe même na to est-ce que biso to zana na ba carte kuna na Kishasa kuna bana ba carte te na Kishasa kuna ba yebi biso te l'état ya Kishasa yebi biso te ba registre biso wapi bonga avant na voyager on a kindaki na commune ya nani ya Kalamu ordinateur ezate bazo enregistrer bato kala bazaki na ba machine moko bo bande ko benga ngo ye tant ba bando benga ngo soki ya datilo na ebité ba machine wana soki bo se rappeler ndeza laka kuna siko na minute e komi mariage yango bo moni na niveau ya Congo wana mutu moko azoki ndeko bala deux femmes akina commune ya Kitamba sali mariage akina commune ya Matete sali mariage po toza na système te ordinateur ezate na mbongo eza na Congo mais bobele la kawa e caméra ibi mbongo ya 100 jours ba somba ba ordinateur ba tout ba kota na système ba yebi na nombre ba tuna bango te ba yebi yango te mutu moko abali awa nzoka ndi azalaka na mwasi musu donc mutu moko aza marié na commune ya Kingasani aza marié sur la commune en Sele aza marié le sous la commune pays moko okobala ta 5 femmes et puis 5 femmes bango nyonso wana bazala ba papier na bango l'été yebi bango siko yango osala soki bokie na payer bato bokie ko sala mbutu puna ba beti bino kutu eza ko beta bino bazo éduquer bino po boko bebisa nini bato na bango bosiliki boye bo bimisi désordre na réseau andi ya ko côté la bino ngai na côté na lingala nini na yebi kutu ko lo balingala te bunda bino moko kuna boko bunda nini po neti bandeko na nga braza po na nga bo swana te bo zongisela bango te bo fongoli ka live na bino to ye to tapoter to tie libino ba cadeau bo tie bafle ya munene boy bo zuka ba voice ya mama Kongo place azo finga president bo tie kuna rando yango wana frère rando yango wana bila bo bima ba impolite bo zongiseli ka bango kama loba na bango moko tala balinga ko miyoka te komiyoka oye kimisi serato la tout la mwisi kimisi komiyoka mais il faut zala mutu hein batu miso ba supporter quand même miniature te ngana yebi mutu connaissance na nga moko problème ka ya TikTok oyo abelaka problème ya TikTok kaka pa abeli ya ki hôpital ngala kende ko tale na hôpital na lobi nini kaka o makamboka ya TikTok azo kokate mais ngai andi ndenge naza awa ata boye na mutakala ya mama na nga na TikTok lobi na fongoli live
s'il s'agit na kolia en plein live pour nga déjà na si na teka déjà motema nanga Satan komi nango kuna nenga na zalaka kutu na zamu tumoko we naza rechercher partout kuna na lola bazolukanga nazate awa pe na mokili awa bamona kanga te na lifelo kuna pe Satan zolo bakato mona ki awa to yebite a disparaître nga na zana nga na yebite suki na zana yango bomoni na zalaka kutu talaka mutu moko ya sans famille papa te mama te mwana te mwasi te yazalaka na basi na yeka ya babez alali ala muki abimiseli bino misapi ya mundele moko boya lobi mwasi na ngai wana talaka nga na komaki na niveau na ke na TikTok ponga na yebaka na yebike bato ya TikTok ya bandoki na ke na TikTok na zui ba photo ya bana bato na tindeli Raisa basi na lobi tala famille nanga Raisa bana kitoko bravo est-ce que nga na zai komba nga na bana ti na yana bana nanga te na koyaka ndela bango te. Attends un jour, ce qui est arrivé au exemple, au ba photo ya bana nanga et bimi na réseaux sociaux boyina boy. Bota langa misu nanga bien. Et okoma minene jour wana boy. Façon na ko wanga na bana wana. Ngai yandi. Ata kutu bomoni photo na ngeza na lobby ezalaki mwana voisin na biso les jours ba bota kai. Bana nga bana draw kota na réseau te. Ba weyo lukani. Et fait au côté sa bana na réseau, ndé place bomoni lelo. Apuchu azuko kalisusu te po apuchu soki alingi abimakaka na tindi 100 euros mwana na yabimi akiko sona na makila na ye bwana posa ngana sona na bana nanga ata na boti na reine d'Angleterre naza na droit ko poster mwana wana te soki ya ko créer ba compte na ya ko zala na ba compte na yo kuna na ba kombo na yo mususu ya ba cité d'accord nana droit wana na sala ka pe erreur wana te yango bomona ka makambo nyoso babimisela ka bino awa mwasi na ye kasi boya na photo ata ya photo moko kaka unga na vanzi na mwasi yango ezalaka te bakofunda bino na basi ya bato pamba likolo ya koloba to ko isandi ekomi ko pousser kimbodila akomi ko kota bikota kota bakomi ko kosa ye